toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote na bino esengweza ya biso ya koyeba ke bozali ebelo bozali kolanda biso na ngonga oyo chaîne YouTube na bino oyo et lingi kozala vraiment proche na bino le plus proche na bino pour ko partager ba analyse pe ba réflexion sur ba sujet d'actualité ça intéressé concerné particulièrement biso ba congolais à République démocratique boyebi que na ngonga o tozali toujours ko vivre na pasi ya maladie oyo babengi coronavirus oyo ezali kozwa ampleur moko makasi awa na République démocratique du Congo particulièrement na capitale Kinshasa esengeli na biso toyeba na ko continuer ko respecter ba mesures barrières oyo ko protéger biso contre contamination moi relâchement ezali na chef ya population ezali ko sala malamu te esengeli vraiment toyeba ko mibatela po ete soko mibatelo bateli pe ndeko na yo yango ndezali moto ya actualité boyebi ezali pe lisusu Ibrahim Kabila moto oyo lobby kaka journée moko kaka lobby tozalaki vendredi 15 mai alekanaki na émission l'une des émissions les plus populaires dans la République démocratique du Congo na Kinshasa notamment il faut le reconnaître il y a Israël Mutombo alekanaki wana pe a commis star en espace de quelques heures et qui star na yepe lisusu police et tout le bateau ba service de sécurité ndé lisusu ba ye ko commis na yepe sous star makasi lorsque ba ki ko appréhender au sortir na kaka na émission wana za ki ko présenter ba ye ba kangiye étant ba kangiye sala ki tolé déjà ba wewo ba sala ki tout autour ba réagissa ki ba conspuer même bateau ba ki ko zoyer pour la bango sala ki enlèvement ba enleva qui et puis plus tard to ya ko retrouver que azala ki appréhender certaines sources parlent de services de l'ANR, mais sous va parler des services il y a police mais auto yebi au moins zaki ba service il y a sécurité donc oyo ba ki ko appréhender et puis finalement a vous la libérer na butu je vous propose bolanda moi moke extrait oyo bo kaye moko ndenge à s'exprimer pour aloba ndenge ni nyaza libéré et ensuite to poursuivre to analyser moi moke et puis to koka ko conclure nabino lisolo je rappelle que vous avez Rolanda DMTV chaîne nabino soki aux en abonnés cliquez comme abonné et puis cloche kobima juste à côté à droite au cliquer ou et vous permettre comme notifier dans la prochaine vidéo de mettre en ligne pour nabino merci beaucoup nous nous retrouvons tout de suite après Bopoto population nyonso ya Congo partout États-Unis Amérique France Belgique Londres Canada Asie Amérique biso tozali awa ngai Ibrahim Kabila mutu bautaki ko enlever mais nasengi na Nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso ya mibale président de la République Fati Beton atelemeli peza makambo oyo asibiki mabe alobi bozolandela justice ndenge esengeli te nalingi mwana wana azala libéré aza congolais aza na droit ya koréclamer makambo na ye bolandela justice ndenge esengeli en tout cas merci beaucoup na président de la République alakisi biso ke état de droit eza ya solo nalingi bino nyonso bakongolais bozala kimia boyeba ke naza déjà libéré awa na à partir ya 23h30 comme ça nazalaki libéré awa naza na ndako na nga na vandi mais la lutte continue kombo ya muzee kokufa te kombo ya muzee kotikala CCC ko biso toza bana na muzee eza ya lokuta te eza ya solo et puis to continuer toujours ko réclamer mort ya papa na biso justice esalema et puis ndenge toza boye oyo amoni ke aza mwana na muzee eswe aye tosali test ADN tosali et puis toyebi soki aza ndeko na biso tokoyamba ye
mais eza te ya kotindelaka bato na nzela bokende tozokende na okinga kati bokendanga kinga kati kosala nini. Donc nalobi bokende na nga na justice nde ezalaki chance. Bandeko na biso ya wewa bazalaki wana batuni likambo nini na babi bana mboka nga naza ndeko na bino congolais. En tout cas coup de chapeau na bana kawewa nyonso ya Kinshasa, coup de chapeau na babi naza ndeko na bino congolais. Pona nauti ko réclamer morgue ya papa na ngai, justice esalema nde bato akinga kati bango bayeba memanga na kinga kati. Yango Nzambe asalisaki mingi. Bomoni na makambo nyonso toye kobima. Fati Beton, président peza olaksike oza mutu ya justice atindi bato baye pe major baye kolongolanga na bato mosala oyo. La police. La police. Voilà, Ibrahim Kabila, qui se revendique être fils de Laurent Désiré Kabila, père de Joseph Kabila, mais qui sème le doute, hein, na mitu ya batu oyo azali ko bimsa neti azande kona Joseph Kabila, c'est ce qui nous étonne parce que Laurent Désiré Kabila aza papa na yo, aza pi papa Joseph, mais bino baba de côté, c'est un peu bizarre parce que il parle d'ADN et nyo surtout oyo eza mo ko lamusa moi makambo na mitu ya ba congolais o déjà bazaka na ba doute ebele o baboya ka kondima ke président honoraire azalaki ndenge balati saka étiquette wana ya Rwanda. Tomoni azali ko sepela azali ko loba ke état de droit penze komi parce que ye ba libéré que Fati Beton aza komi sa Fati ezali vraiment ko étonner biso. Alors quand même esengeli makambo peto analyser yango froidement, hein. Tokoki ko zwaka ba information kaka boye tembala moko mutu moko ala muki na tongo abimi ayenga na za mwana ya boye. Je crois que Laurent Désiré Kabila avait une très grande famille parce qu'Aza Mouloubakat, tout le monde sait, Bande Konaï, certainement, Bazoyo, Bangonde, Bakokipe Koye, Babanani, Bazali, Banana Bango, pour la clore quand même dossier yopo flou et continue qu'on s'en a mitu à batouté. Pourquoi est-ce que Bande Koyaye, Laurent Désiré Kabila, Bakokipe ko s'exprimer? Parce que comme il y a moi désordre, mon autour, il y a Combo, il y a Laurent Désiré Kabila, surtout depuis Akoufa. Parce que avant il y a Akoufa, Babloko Zaïko Bimate, mais depuis Akoufi, tout le monde là-bas na bazako bimomoni omona boye Etienne Kabila koto yo zonga boye moni lelo su Ibrahim Kabila bimi. Il y a des incohérences parfois aussi na ba propos na ye par rapport ya ba âge na ndenga zope Satan Kabila kufaki na ndenge lelo âge akomi nango. Il y a quand même des incohérences aussi oyo sengeli bandeko ou baza bandeko propre à Laurent Désiré Kabila bakoka ko éclairer quand même opinion parce que mutango tozolo basaki ancien chef de l'état pe ba commissaire héros. Est-ce que image ya héros ekoki ko beba pe kaka bongo quelque part ezali ko bebisa vraiment image ya Laurent Désiré Kabila ko bimisa lokola zaki mutu moko ya désordre nde makambo ezali ko salama maintenant ko landa pe bien visiblement ezali likambo ya combattre pour la République lolenge par exemple muko nazali ko mener yango na éveil patriotique parce que qui peut notamment dans l'émission les Kanaki, mais visiblement c'est un problème d'héritage. C'est l'héritage où Laurent Désiré Kabila Atikaki bénéficier na bananyo sauté question peut tout est-ce que conseil de famille etikala ko salama depuis 2001 à Koufa ou le lotokolo besali 19 ans est-ce que conseil de famille etikala ko salama pour dégager nani akokai ko kumbela justement héritage yango bango bakopona ba héritier direct au bango bakopona pour que yende akoka ko kumbela masolo wana pe de sorte que chacun des héritiers se retrouve. Je rappelle qu'aux yeux de la loi chaque héritier direct a le même droit que les autres donc qui paka âge te que yo zamona muke ozo mukete ba union so bazo ka ndenge moko problème ezali probablement il y a héritage ou sengeli peut-être que ba approche il y a famille ba ko kotango comme une affaire de la République te parce que modèle les autres qui les ali vraiment qui to côté et c'est étonnant parce que magamba boindenge les autres qui ezali ko semer les sous doute na ba congolais peut ko réconforter batu ya thèse il y a imposture hein onde balobara que Joseph Kabila zaki mona ya Laurent Désiré Kabila te donc azaki congolais te que c'est un rwandais mais au bisoto yebi ezali que Joseph Kabila était fils de Laurent Désiré Kabila du vivant
de Laurent Désiré Kabila. Maintenant qu'il est mort, quoi comme ça Kazamona n'a pété, c'est compliqué. Encore que bana bazaka trois sortes, tout ça kana bana biologique, tout ça la bana adoptif, tout ça la bana des enfants par alliance. Donc moi c'est Akina Mwana Tombali Akina Mwana. Alors à aucun moment tant que Laurent Désiré Kabila lobaki qui tel azamon l'année, je rappelle que c'est le seul enfant où il est peut-être à l'Aksara na biso au biso peuple tebe ki wana mwana na yatkala kolobate quel genre d'enfant ils allaient kaka mwana et bana nyo surtout bazaka na bango quasiment na ba même droit à partir du moment yemoko alobaki ke wana mwana na ye. Je crois que débat côté wana sengeli penza ko zalate, mais par contre sur les ali na ba héritier bazali ko se retrouver te na héritage wana ala c'est tout à fait en droit pe okoka ko réclamer, mais est-ce qu'il faut comme une affaire d'état nde wana le sous likambo mais la makambongo le lenga so kende et koki kokoti s'appelle sous comme mal sous conflit entre ba partenaires et FCC cash parce qu'aza ko tanga zo komisa Félix Tshisekedi na moi dose ya songi et pendant ko lobaka nenga bimi lo moi pomba moko ndira gagner moi bitumba moko boyeke vive l'état de droit alors que Pascal Bunku nazali na prison kuno ba observateur rebelle ba somo na kazali kuna par volonté il y a FCC et donc forcément il y a Joseph Kabila qui état de droit ngo ça ya ba doute mais Ibrahim Kabila entre guillemets moi na Laurent Désiré Kabila azali ko trouver na intervention ou salameli pour que kokakobima que état de droit ils allaient à bengi même na fati béton. Donc nous allons suivre dossier on a pétrolier basoki et kendeti na niveau ni total la pe bana bakoko balekana ki na TV pour na ko porter pe plainte contre mukuna ce qu'effectivement bazape ba membre ya famille il y a Laurent Désiré Kabila kaka sengeli na famille on a quand même moi ordre et quota parce que boye yo ça la penza bien té hein voilà donc to comme na suka ya moi le son na biso to ngagera to analyser moi muke affaire oyo mutu en espace il y a 24 heures comme star mondial Ibrahim Kabila soki abandaka déjà makamna ye avant ndenge to yokaki okuru ya émission wana mesiko kaka ndenga leki de émission wana star donc ayebani na nemo ya sakalate bo c'est ça la République démocratique du Congo botama congolais mona makambo oyo ka elenge yango na batu balobaka mingi na ba makambo aboye tala leloyo Ibrahim Kabila akomi star pe certaines personnes peuvent s'identifier na ye pour la mener je ne sais quel combat donc total la kaka ndeni makambo eko suka à lobby donc voilà to comme na suka liso na biso je rappelle que bozai kolanda DMTV soki bosepeli bo déposer les biso ka moi like mon ko ane ko ça peut bien moi commentaire pe ata moi bonjour pourquoi pas soki pe avis ali to partager nous allons répondre to continuer pe moi lisolo kuna et zala ma BPT soki vous a déjà abonné merci vraiment beaucoup et mais soki vous en abonné te cliquer comme abonné ko bossa na te cloche et ko bima juste à côté cliquer pe wana et ko permettre comme notifier dans la prochaine vidéo to mettre en ligne bah déjà que to mettre en gros en ligne coronavirus c'est ça réel hein donc to continue comme mi battre la baka et comme mata belé nabi que na Congo tout ça là ba doute mingi mais prévention et boma nango mutute autant to mi battre là au cas où ils allaient réellement to ba comme mi battre là ce qui peut aller te mi battre là qui ngelo battre perte donc to ba comme mi battre en respectant ba mesures barrières et aux alamalamu nous retrouver bien prochainement au cours d'une autre analyse une autre réflexion ce qui va permettre les sous pour accorder biso moins temps à nabino si précieux. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir.